Il y a pasteur moko azobeta mama na ye pona toyebiti aza pasteur azandeko po bayebisie mama na ye aza moni wana na ba image la mo babike mama na zandoki oui mama na so azandoki yo a pasteur la sorcellerie o batebele ba yeba ngote eza pouvoir ancestral ya mboka na biso ya Congo o yoka bondoki mundele nda bimisa ngoti na ba niveau wana parce que pas salir bokoko na biso sala lelo parce que toi na deux manger na mokili toi na manger ancestral na manger mindele étranger manger mindele nde sala ki po batu bazala trouble na mitu ndo moni ki batu bakomi ba frapper ba pasteur bakomi ko sala ba makiona ba maître spirituel bakomi ko sala ba makiona en l'aide ya biloko manger mindele so manger mindele batu akoti bongo pona ni parce que il y a des filles oyo balingi prophétie l'église moko voilà l'église moko tala pasteur oyo peut-être ndenge akokwisa ba pasteur akokwisa batu boye tanda ngazo kwisa batu tala wana manger ya biso te soko monde mutabeti coup de tête to azwe abua kiboye wana ezali ya biso mais wana ezali manger ya mindele eza manger ya mindele ça veut dire que eza fil magique wana ezali fil magique ezali fil eteka makala na peya libanda ngala oteka fufu yo teka no matembelo bwaki na muninga mbaso à quoi faire o gagner nini yango monike ya bato ebele bazoyeba eloko bazosala te surtout bandeko nanga baza ba diaspora balingi trop de prophètes bapesa ba prophètes ya solo bazali parce que jamais photocopie ezala sans original ezala c'est impossible ça veut dire c'est que original ezali yango monike bombe original abimisi photocopie na epo à se présenter. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV ya biso esika yango ye bomona ba Star tout boningaka nga monona za ba fan na ngai ba boninganga ya bui en tout cas bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV yango na bino na koka sentiment ngaso na bakali ka mo emotion na penta balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Songo bo shanyo kansika bi ya ngana ringi ya bani ya kami ko pesa nga pasadi wa. Bisogno tanto sabone nascere moko Mabi à Star TV etala mamonate bato bandima Christophe Songo andima Tati Lenda andima Angel Loué andima Mabi à Star TV le grand collaborateur Christophe Songo na kati ya Mabi à Star TV levé kiko Ndambuta papa social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne Bisogno soto s'abonner na chaîne mako Mabi à Star TV etale mamonate bato bandima Mabi à Star TV Zambada Media Olingaka bakata bamis bapik na batéâtre s'abonner. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne Mabi à télévision, il y a Maman Nabiso, Mabi à Star, donc depuis Londres, j'étais sali. Je dis merci comme ça, Nabino Nyonsoyo, Bozakolanda, émission Nabino Ko Angola, qui est présentée aujourd'hui avec Dani Timanga. Aujourd'hui, on doit parler Nandenge Moro, il y a bientôt travaillé en dio toujours, parce que Mikolo Izaka Ekwe Montekwe Bende. Aujourd'hui, on doit parler un peu de la spiritualité fidèle à mi internaute. Tout solo la spiritualité avec l'un des grands maîtres spirituels
spirituel que maître Bougie Rouge au Boyebi au Lelo a commis solution pour na makambu ebele pour na ba maître o ba escroka bino ba maître oyo ba sali bino misala oyo ezui ba récité ye mikolo aza na baton ya koya afongoli yo alongoli yo na bokangami wana oyo bakanga yo na maître Bougie Rouge okozwa ba solution na ndenge ya kosakana te parce que spiritualité ya lelo to solo lango vraiment makasi. Je dis un grand merci comme ça à Christian Soukoula Makanda depuis les États-Unis, mon ami frère Mobali Abatu ya maman Patricia. Je dis de salutations comme ça à Osé Moulo pour Kabemba, hein, le matadien. Donc je te salue. Beaucoup yoka déjà ngongé ko beta parce que maître Bougie Rouge aza déjà pembe na biso kalamingi te Steve akokoti ça y est. Et puis je dis salutations comme ça na président Mwalim, gouvernement Lipetoli, je vois aussi Shida Iboula, Sata Dieu, pourquoi pas na Gianni le pétrolier. Steve Fongolanga déjà potokoti ça maître Bougie Rouge parce que bandeko bako yoka ngonga eko beta baza déjà patient pour bamona maître Bougie Rouge. Bonjour maître. Bonjour monsieur Dani Chimanga. Bonne santé. Qui m'ezali maître Bougie Rouge après ba mobembo ozongi lisusu na kati ya mabele ya ba centre na yo et opeli ici lisusu internet moto c'est dire quoi. Ça veut dire que tina zongi mboka na ngai parce que eza place so bakunda mutolo na nga naza mu Congo. Na ye pona kuluka ko défier ba pasteur o bazokosa bandeko na biso ya basi et na ba parents na biso. C'est vrai maître. Oui, parce que il y a d'autres pasteurs au Borsalmambo na réalité bazali. Ils appellent même na cannabis ba mettre spiritualité et normalité bazali na op Borsal lokuta bazali. So parmi na ndenge ya batu ya réalité so sermel bakoki kozala 100. Voilà. Les restes tout batikeleza bato bambouye peuple congolais. En plus peuple congolais pe na bandeko na biso mibali na basi balingi na ba diaspora balingi biloko wana. Au remarqué aux hommes de PCSO Mike ne sokola lo baba besoin no zo mungu sokola lo baba besoin arobo yango ye akolinga mona mai wana ekoma rouge ben ni eloko yo pesi amona ngo isali miracle moko boy non ba miracle o ba Jésus ba salaka ba prophète ba salaka na moment o mutu so sala ngoza manger. OK. Parce que wana eza ba don spirituel oyo nzambe atika kati na bango eza na mutu moto akosala spectacle to miracle mo atambo likolo ya mai nde Jésus asalaka azate loba eza la miracle en plus ceux qui asali yango eza na 3 jours eza bela okufa. Oh, c'est vrai. Oui, mutu nyonso salaka a copier ba miracle o ba prophète ba salaka ba umela ate na ba vie na bango. Parce que wana comme le roi ozoluka okorige nzambe nzambe ayebaki kosala yango te na pouvoir oyo apesaki ba messager na ye. Parce que biso toza bekela nzambe toza bana nzambe te parce que biso toza ba koko ya Adam parce que ba Adam nde basali ki apole le biso tozala na parmi tant nzamba bengani sata kitina kati ya mokili nzamba keli Adam ayekokela Eve ayebisi ba ange tout bazawa na bogumba mela bango batutu bazalaki wana baboyaki les restes banzimaki les autres msupe baboyaki nde sata aboyaki asalaki obéissance ya parole nzambe nde nzamba yaki kobengana nzamba yebike nasali eloko oyo po ye azala diverse ya bato nazokeli. Parce que pouvoir o eza pas diable eza pouvoir nzamba pesa ye eza na bato ebele bayebi yango te ntango nzamba bengani sata apesi sata ba pouvoir sata kitina mokili nde sata aye kofandisa base na ye royaume na ye tozali na 4 éléments mai mabele moto mpepe na 4 éléments na sata fandisi bilima pe atie ba général na ye obayebi ke o aza proche nanga po baluka banda ko combattre biso bekela manzambe. Tant asilisi kosala base na ye bâton na ye ye moko aye sur place koya kosala revanche entre Adam na Eve po bango nde basalaki po alongwa pembe na nzambe ndenge aye na kati ya zamba na forêt o bazalaki aye na forme ya python yango moni soki omoni python azali nyama o koki kopesa confiance te. Parce que bango baza cause pour le loto komana tozala bana Yakobo. Parce que tango Satan a déformé la forme ya python envoûté mbuma moko ezalaki wana oboka ka bolba mbuma likala compte ndeka bato batiaka ba nyenge na bango mbuma wana tango envoûté yango miss ya mwasi ndezalaka envoûté pe bango ba enviaka trop yango moni ke tango envoûté yango Eve moni mbuma wana ake abuki tango abuki ale yango kolia o ale ayoka ki sentiment na tanga bengi Adam
yaka omeka mbuma o eza bien da mbuma na eza bien oui mbuma eza bien eza penza kitoko epesa biso courage po tozala kimia ada mpe aye ale ntango aliango bango mibale bakoti na kati ya sentiment sentiment ezalaki rapport sexuel. Ça veut dire que rapport sexuel c'est la liaison satanique. Et ça appellation ya diable. Et ça eloko ya liboso oyo satan longa biso na vie. Et ça na mutu moko te aotika la kokima rapport sexuel. Ozaloza na yo pedi homosexuel. Okito mato sala yango. Parce que eza na eloko o wana eloko wana ekomama satan tanga zwi image wana ndenge basala ekobo atindi yango epa nzambe. Nzamba yebi ke pouvoir mona pesi satan a combattre ya bekelem oyo ngai na bekelem oyo nga bakokoya pe na katia ya mbeba na bango pendo moni ke mutu nyonso akoya na katia mfutima mutu nyonso akoya na katia infraction likamba sali na likambo asali te ndo moni sikotanga zwi bango Adana Eve bazalaki batu moko bekelemu ya tata moko ndo moni bayaki kosangisa nzoto baboti bana baboti bayo kobota badesanda ya bakokololo na biso après wana bapara na biso nde baye après bapara na biso pe tozobotaka ça veut dire que ça génération na ba génération na toza na ba liaison familiale eza na ba famille mususu nde za génération bana nga nde babota miboye so bakenda kwa mabala en plus batu basala biloko za ba mama leki na ba mama kultu non ba para o baboti biso. Parce que parents aboti biso za poso obomanga déjà même na kati ya libomo tango alinzimi abatelanga quelque chose babeke zemo so longola ngo kufiza na batu bayisa bon professeur bon longola pa kufati mais tango mama zui abombi 9 mois abimisi yo yango moni topesaka trop ba mama balosako parce que bango bazalaka na biso mama kotika na mwana papa bimi libanda osala babuzoba mais mama aza toujours na mwana na mukongo ndo mona kande ba yako tumule biso mama kimpa vita na mwana na mukongo mindele ba yaka po bazwa putulu na ye bazwa poussière wala nde batumie po bakenango basala ngo banini na bango ba test na po basala manger oyo ba sala lelo parce que toi na deux manger na mokili toi na manger ancestral na manger mindele étranger manger mindele nde osala ki po batu bazala trouble na mitu ndo moni ki batu bakomi ba frapper ba pasteur bakomi ko sala ba makiona ba maître spirituel bakomi ko sala ba makiona en l'aide ya biloko ya manger mindele so manger mindele batu akoti bongo pona ni parce que il y a des filles oyo balingi prophétie ce que opesi loko kendo sokola boya ce que opesi loko makende sala prière babo ya lingi balobele prophétie il y a des prophéties msoko lobela mutu eza nature mitre musu tango opesi bongo ya omona ke nganga pesi ngeloko na kendo sokola nango boye bon ce qui sali lisu mabe yango peut-être baluka na bango kotosa ba pasteur parce que ba pasteur balakisaka image wana te ya mulimo mabe. En fait, elona rolo bano lelo boye monsieur Dani Chimanga oye visite pananga eza destin et comment mara panzambe maître et comment me panzambe ngana solo ce qui tangamaki il y a des autres au baza pour fongola la porte pour réalité naie to ba penser naie o nzamba bongisela ki ekokisama bazali yango moni ke ezali ba biso oyo ndeto toza parmi bato to fongola po bato ba yebi ko sambela te nga jamais na rosa la boye mutai pa na mettre tianga loboko mamulanga ke non na ko expliquer yo moko comprendre ndenge nini basenga kanzambe nzambe basenga keto rappeler babola mosali parce que so ya le bien rappeler c'est impossible o kokozo ngisela nzambe babola mosali ola ki ndenge basenga nzambe oui kosenga nzambe il faut koyeba yango très bien lelo boso président Fatia Bengi biso non la tanzamba la te mais so na mila la tanzamba parce que ça la ngote ni mo besoin passable kota na mais chemise OK et c'est nga faut préparer aux à la propre ba veste bani oyibi na okutana mo konzamboka so wana mo konzamboka ya Congo siko mo konza créateur du monde tango zo kendo kutana okutana nde ba payebi yango te premièrement pour kutana nzambe il faut la pierté faut la moi o na uti osala mabe fona sala Stéphane ngai na senga nzambe bolimbisi na sala tubela na fingaki na tongaki na fandaki place batu bazolinga basala mutu mabe tango mutu alinga sala mutu mabe yo za wana oyoki likambo ekomeli mutu na olobaki te yebaki oza parmi bato wana yango moni sikoyo na wana na ndenga spirituel mais ndenga physiquement babenga association des malfaiteurs non assistance à personne à danger. Ça veut dire que eza ba biloko obo mona physiquement et spirituellement o toza deuxième monde premier monde eza monde avec esprit biso to wana na deuxième monde yango mona monde na biso toza na trop ki jalousie
Tous en a trop qui rancune moi mais dans le monde des esprits bazana ba rancune te. Oui bazab esprit o bakufaka. Bazo botama pe mais bango bazaba se comportera ndé mo na bisoté. Bisoto za bizarre. Mokila ba toza bien biso ba deux toza bizarre. Parce que tozana ki kento moko boye oyo okoki kotiela muto ngala onteka fufu yo teka no matembelo bwaki na muninga mbaso. À quoi faire? O gagner nini? Yango moni ke ya bato ebele bazoyeba eloko bazosala te surtout bandeko nanga baza ba diaspora balingi trop de prophètes bapesa moi ba prophète ya solo bazali parce que jamais photocopie ezala sans original ezala c'est impossible ça veut dire c'est que original ezali yango moni ka bombe original abimisi photocopie na epo assez présenté. Il y a des prophètes au Bazali en réalité, bazo reconnaître marmou Nzambe, bazo pesa message Nzambe. Il y a des prophètes au Babi qui bazo sale la manger, non, va manger au bazo va pas na bisote, au ba kendo lukon na poto. Oh, maître pardon. Au moni place au yewana dans solo lambamo parce qu'ils ont la vidéo moko Steve déjà ko distrait ango. Tout moni na église moko voilà, l'église moko tala pasteur oyo peut-être ndenge ako koisa ba pasteur ako koisa batu boye tanda ngazo koisa batu tala magie bazui wana ezama wana manger abiso te soko monde mutabeti coup de tête to azu abua kiboye wana ezali abiso mais wana ezali manger mindele eza manger mindele ça veut dire que eza fil magique. OK wana ezali fil magique ezali fil eteka makala na peya libanda. Babilo kwana manger na biso o comprendre que vous avez mangé pouvoir ancestral en mboka na biso parce que o wande ngazo koisa na ndenge ngazo tia lokolo boy eza kachite oui wane comme le roi na kachi mais eza sikoyo forme esprit o azo manipuler eza esprit wanda azo manipuler pe azu batu wana bouve pe en plus ndezo zo bongo ba zo o ba makileza pete. Si vous mettez les rouleaux au manqué des appétés, mais les camboués qui sont en plein temple autour de la Nzambé, et ça église, est-ce que imagine l'église est qui coopérer? Manger ça Nzambé, c'est boye bangote, mais ils en ont sorte. Armée zali, tous en armée, tous en la police. Ndenge kana opese on ne pas pesa biso tous en la police na armée. Est-ce qu'on a kacha la police ils en ba département ebele. OK. Ils en a département ebele. Oyepe na armée, ils en a département ebele na kati. So ndenge pozo mona manger za ya Nzambe. Ça veut dire que muto akonza la police na muto akonza phare des armées na biso ezaka fatibeto. So yo moko tala ba policier wana surtout baza enen ya fatite mais bon baza est ya fatite ngana tuni bango nyonso baza na eza ya mutu me mokonza mboka siko ça veut dire que zwa bongo ça veut dire que oyo zo mona monde ancestral na monde invisible ya boy eza ya Nzambe mais zo mona zo sala meza photocopie original eza pa Nzambe. Maître deuxième image ezali ya pasteur moko azobeta mama na ye pona toyibiti aza pasteur aza ndeko po bayebisie mama na ye aza moni wana na ba image la mo babike mama na zandoki oui mama na so azandoki yo a pasteur la sorcellerie o batebelo ba yeba ngote eza pouvoir ancestral ya mboka na biso ya Congo o ka bondoki mundele nda bimisa ngoti na ba niveau wana parce que pas salir bokoko na biso ya moni même lelo do souffrir parce que tout qui ba ancêtre na biso ba o ba kufa pona mboka oyo lelo to komi ko doré mindele. OK tina niveau o to za coloniser pa mindele tala mundele ndenga lataka abiema na ye tala abiema congolais so la telo amukuse bokomo seke na nzela mais so mundele a pas venir ko tamba même na sukilote toxini pa tambola na mboka na atambola les mais biso se ko tambola bakangi ba bengi ondoki bomoni te ke mundela ya sombi atie contradiction na kati ya mboka na biso. Christianisme koti trop na kati ya Congo. Na chaque pays bazana ba loi na bango basalelaka. So ina ba pays na biso ba Sud-Afrique. Tana ba Sud-Africain. Basalela bokoko na bango. Lelo boye po mona ke mboka na biso to komi ko souffrir. Eza fatibe tote. Eza biso moko batu to komi ko envier ba manja mindele. Ndo moni ba konzi ba komi na ba longe. Bazo umela raté bazo kufa na ba poison. Remarquez ba tie le poison.
pour traiter on mboka non il faut que payer libanda payer libanda on peut façon ba traiter le ba changer le makila au moins que tout ça la ka échange tout ça la ka échange na mindele to mutabeli kolokoto maladie eye wana kolokoto lelo mundela ke bimsebiso kombo nango c'est impossible bango ba pesa ba prophétie mboka na biso pourquoi c'est que biso peto pesa ba prophétie mboka na bango mundele na mboka oyo akoma kokonza biso na kati ya mboka na biso mais yo kene na payer mundele soko konza mundele okokakuta oswani atana mwana ya kolomboka boye osanti que la police est convocation est mais tout ça toujours colonisé par mindele et l'autre senga na bakonza mboka basunga ba ancêtre na biso ndenge ba ancêtre na biso pe basunga ka biso parce que poto zabo le soki bakoko na biso basiliki yana mutu motato atoki ozo manja mundele et suka bakoko batika opportunité bongo ba manjwane kotaka parce que le quoi bato bazo comprendre te bazo comprendre la réalité te ya monde nzambe atiki bango bazala bongo maître na moni yo na kan yango eza lokola mutu ya nyama Steve ozomona ngo bien et puis na kan wana tomoni otie eloko moko yo beta lokola ngonga elingi ko représenter. Je pense que boyebi na coutume ezalaka il faut symbole ancestral ozala nango ndo moni naza na pouvoir bankulu nanga ba ancêtre nanga ngonga tanga ezolelaka eza téléphone ya ba ancêtre eza téléphone ya ba ancêtre parce que lelo boye bakoko na biso bando benga na ba téléphone to salela lelo te l'église catholique pesa lela catholique salela yango parce que omoni catholique na pouvoir ancestral toza prependenge moko oui parce que ezana ba génie o basalelaka o baza ya pouvoir ancestral na biso mais ba bimisa bango na forme ya mundele ba échapper siko po ebike congolais alela biloko ki baloba nini fungulu meso mwene nde yangwana siko so tali bakoko la biso nde banda ko vivre bandola tamakasa bilambe zalaka te bandola mba biloko bachaka mungwa te kitalatala ezalaka te mwana beli bazwi babuki nzeto bazwi likaso batie pan mundele tanga ya yo comprendre que bato bana mayele mo biso nde toza na tous les pays du monde toza na richesse koleka tous les pays eza place oyo nzambe penza kitisaka penza mutema na ye eza Congo RDC pe biso nde tosunga ba pays mususu mais tosunga ngo boni biso toza ba bolole Congola za bolole mundela lekeli biso na mayele comment ça fait Congo bolona biso to bika so melongo biso maladie nyonso mundele tanga comprendre yango ke salelongo kinini a comprendre ke bakoko na biso so bangi ba benga mutu bakenda ba telemi na ngonga oyo a téléphoner emsu na loboko ça veut dire que to salela ka bilo za spirituel te mundela zu mayele wana akasalela ngo téléphone yo che crédit omoni yango te obenga mutu mutana poto omona ete bo remarquer blomso bo c'est la spiritualité et sa spiritualité et lamba ola ti sa spiritualité et l'autre ça to ebité est-ce que to lati makasa to komi ko se comporter kaka ndenge ba o mema biso mundela yo comprend yel biso mungu yel biso miroir poto tala naka mais to bando tala te mokonza mboka to biki bakoko soki bazana poso basolola na baimboka bazwa liseke yango tanto okota na temple ba maseke za wana bazwa liseke mutamati même na lose ba beti lose ba pon tanga beti bongo batutu na mboka ba comprendre que Alex mokonza mboka azana bosenga na biso soki ba beti yango 3 fois ba comprendre que azana bosenga biso na ngonga intel au mona batu baki otala mokonza mboka oya memele ntsamba oya memele ntaba oya memele manyoko seke mokonza mboka bengi biso tamba okepi bakutela mokonza mboka bafandi wana moko na moko lobi ba besoin na ye mindele taba yo ko comprendre ba biloko wana bango boye tala air ya bakoko na msonde batala ko temina katikati montre ezate na mboka air ezate mais so temina katikati otali boye mo eza a 15h so tali mo ekeboye oza à 12h parce que toyebi balance des esprits au bakoko ba fongola biso miso so na temina katikati na tala ke oza air boye
oza airboy mundela yo comprendre yango ayibi biso na santeli ayo sala montre ataike oyo pouvoir toza nango lelo soki biso to comprendre yango bango bazala réussite na pays na bango ndo moni ki mundela linga otika Congo te mundela linga okite Congo te bayiba kosi biso na bloke bele mais tala ba mutu obela nde totie lokola o ba maladie ndezalaka ba totie myome mutobela myome ba ke faut faire l'opération est-ce na tango kala ba ko comme ça ndo ça l'opération la bango za banzete ozwi nzete o na nzete o na bike na ngina dominer mutu no sanga prière te no kina nzete o baloba nzete maloba sukali na ngina sa elemo no soma na buki nzete kidiba naza na problème to na nyonga mutu moko boy na kina buki kidiba na butu luzibu sondo na zuna nyonso antu na sangisa on na lobi na buki na nzete bandoki na bike mona ola la bien mona bandoki jelo babi nzeta bandoki ezali yango na oto sele ya poto kanga bandoki ndenge bato balobake mama na nga aza na misala mabe nga traita kindoki eza esprit na kanga ka yango pe na tia na kati ya mlangi Sonho santo sabonné nationale moko Mabia Star TV etala mamona te bato bandima Christophe Songo andima Tati Lenda andima Angel Loué andima Mabia Star TV Chalaketa le grand collaborateur Christophe Songo na kati ya Mabia Star TV levé kiko kikondambuta papa social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne Isoni soto sabone na chaîne mako Mabia Star TV etale mamuda te bato bandima Mabia Star TV Zambada Media Olinaka bakaba news bapik na bateatre S'abonner